Capage TV. Capage TV. Calamel, ce n'est pas le Mumba dans Mobutu. Non, papa va faire. La plupart va débrouiller. Papa Bomboko, parce qu'on a 6e à Kala. On va sortir le coup. Si on est là, on va l'oréa. On va les casser, on va tenir à Natanga na Louvain, Natanga na Var, Natanga na Bordeaux. Natanga na Bordeaux, à Var Campus. Comment payer ce point en français? Mais il était me tonga mboka. Zonga na Bible. Joseph Atanga wapi. Ma pesa c'est en Égypte. David est connu en Tangaka. C'est ça. Ma bête ma boko connaît kaba tutu. Boyeba. Pourquoi na fandi me eli kwa nganja la sote kira kitelinga ao. Na bengane ba isizenga na ko bomote. Wana famille na okelke ma na matisa me bona kitie malembe kende. Na bo masu ba nyamate. Wana foyer na okendo sala vie. Pati ya Kongo kwa libiso nyoso. Na bo mana na tandamba isumu na ona sama kende. Wana foyer. Patron c'est pelaka mona batu. Po patron ba kangela kya mona batu te. Patron mona batu kana biro na wapi. Siko fo patron so mona kacha lopangu na efele kela e. Faut zone sengolo kwa pire. Ako betelo maselo musele kena batu to lopangu. Comment se mettre maselo bitumba balabala on dirait yebi patron. Patron za na tante. Patron masinda tele makali bosa mutuka. Ako kandata lelo. Ako kama patron regarder masa. Eza ka chauffeur regarder. Ko kama zuwa patron wana. Mais c'est quoi ça dit? Patron, ala ndaka mazi ya moko yele. Wala manzanza. Mama, na patron lo fundu faux patron linga concurrence na batu. Bisous. Muta concurrence futa batu mabe po boko maneti. Ye solo. Mama, na ote abino ki patron. Beaucoup tena kana ba faux patron. Yango mona linga kata ba benga kana ba bêtise ba patron wana. Na mona ba ba bêtise patron. Te ba bêtise patron. Ba bêtise patron. De ba pousser ba patron ça ba ticket bimisa ba bango. Après ba wali ko ba patron. Patron. C'est ça. Ma fana yo. Ba famille bibamba e. Lokana chambre era madusu. Ba famille bibamba go tondi kisasa. Bele. Ko ngela nzoto misala. Mwakasi. Ko longa na ba département o ko koma ba kinape. Bolingi via ko lukate ka ba mbongo bozwaka. Moyen. So ko mina mbongo tali toité. Maman n'a pas portugais, mais c'est pas moi qui belanga. Et c'est patron. On est des bonita. Je veux dinero. On a un boyoka. Maman chérie, yoka bang. C'est pour ça que je suis là. Non, c'est jamais. Ok chérie. En tout cas, mbongo so comme non. Ya on a mis patron la sala ke zuate. Patron zuwa si msama si bichang. Maman na kosote. Tika bo passa. Patron zuwa zakate. Tika bo bien. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a aussi la gamme de beauté et Rit Beauté. Secret nangai et d'aller Rit Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rit ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso ota pembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommandé bino bagame ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rit Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala aranga bomoi déjà bakento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani ka na Rit Beauté. Rit Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Moyen. Nabengane ba isizenga bina ko bomote wana famille na okelike ma na matisa ne bona kitie malembe kende na bo masu ba nyamate wana foyer na okendo sala vie pati ya Kongo ko le biso nyoso na bo mana na tandamba isumu na ona sama kende wana foyer mama na bo masu na lo bela yo ola de sumo fesha jamais jamais mama Kongo etengami na zo peso conseil etengami zala izobo mabiso et puis déjà oteaka bango misalo nzamba ya nango balingi yango te bango ba komaka ba ministre na lobe loko fois 100 ba copine nzamba ya nango o ava classe bima yango ndeti lezo pesa 100% population sengo na pays nyonso makasi eza les États-Unis wa
Maman n'a pas ce conseil. Tinga na yekola suki ya pasta. Maquillage na zo yekola. Oyoki yekola. Na niveau na ana ngomena zo yekola kaka. O comprendre na zo. Na biko ba fille pe ba sa mbongo koto wa. Batama pe na kokinda bona za sami marié. Yango nde copie ya vie. Suka na cop. Bato bazo tia vie na maseki bazo kanta seki. Makambo pamba pamba ne zo tonga bato basala. Ba mécanique wana. Mécanique olingité. Vraiment. Olinga yekola comment mettre. Partant aucun de copie zoya. Ba caméra ba jo. Nazo pesa ba copie ngo wana. Quado. Menuisier. Suki. Bato balingité. Kaka. Sokola mituka yana la. Mama, ngamu kolo na ngona sokola mituka na Angola. Tika boy. Ndana 2007 na sokola mituka na Angola. Ko pane bomba nga na futela ndako. Suka na. Pesa ngape mbongo na kenda ti Luanda. Suka na cop. Fomo na mbongo. Tauna banaki na seka ingati. Bauta la mbongo mama mbongo changera ba tu identité. Changera. Obi ke batali mbongo ndena komi nango. Bauta ya sukopité. Na bangolais, na bangolais ba pire. Na komo kende na plage. Tika boy. Dimanche samedi. Na kebe na fandi. Lokwa ministre 5 angolais bantouré ngana sombela banso ba bien na bango ba kuka. Ngamona melaka ba XL t-shirt ba yebi na loba to ba cristal. Na loba ba zango ba yebi ko. Mama ka ko mela boss ko batinda. Ba la tsanga plage ndrenga ministre. Sa fille wana ya zaka kalme. Tika boy. So waranga. Kuma nani? Maravilla wanga. Bon, botune nanu soga oya. So comme na mbongo chali to ite. Maman n'a pas portugais, mais c'est pas moi qui belanga. Et c'est patron. On est des bonita. Je veux dinero. On a un gars. Maman chérie, yoka bang. C'est pour ça que je suis là. Non, servez jamais. Ok chérie. En tout cas, mbongo so comme non. Ya on a mis patron va ça la caisse ouate. Patron azua si misa masi bichang. Maman na kozote. Tika bo pasta. Patron azua zakate. Tika bien. Patron zana tante. Patron masinda tele makali bosa mutuka. Ako kanda talelo. Ako kama pataka regardez ma ça. Est-ce que je fais regarder? Ko kama zua patoka wana. Mais c'est quoi ça dit? Patron, ala ndaka mazi ya moko yele. Wala manzanza. Mama, na lobaki yango patron makasi faux patron. Patron kemba faux patron. Patron contrôle marchandise na ba seta tang bo somba kinga peki mbongo faux patron. Patron baka bo sala. OK. Atana kate. E baby ezo kama. Po amuna ngo ba miette. Patron soko yibi a sekrande ozo kima. Regardez-moi ça. Atomo no kwa théâtre. Mo yibi téléphone. Yes ezo kama na pende so bongo kangi botikana na ko kende wapi. Atomo ngo shiwe. Ako benga mana siko bien regarder. Wana mana paso tale papa regarder. Wana so patron so peksa boka ngana nanu yete. Watala. Ego siki se wapi. Mais à Congo. Patron ko nani. Yamo na finance pour ça bima. Faux patron. Mama tokutana batabi bamba o ba patron te. Bozo sera ba chombo. Mama na bela yo. Bozo sera ba sim. Ndi mangai. Patron de la sim. Tokutana ba faux patron. Ba escroc. Ezaka kamisa domana ba jipi na nzela o pa patron. C'est ça. Ndi manga. Patron. Mama ezana classe ba patron. C'est ça. Au côté pas patron boyo yo mo zo senti que le pango no bima boyete. Solo moko mama. O tunenda ka patron solo différent. O mona ba fleur ba katango na ordre. O mona eloko be baza. O mona kuna be boy moko bazo fungola. Azo pomper eloko moko boye bité ba sika nango. O ba ko na sima be cuisinier. O ba ko kuna be boy moko Nicolas zo ta soki ni yo santike. Nanu ba fuito zo santike na zikop. Enfin ni ka ba benga ko pango rapide. C'est ko mata nzete na mata. Na sikola. Yo mo mama ozo ozi téléphone na wana ya muke. Bando benga ya madame. O bon ça masa nyongo benga ka lobi hein. Maintenant ba pesi o copité. On sentir déjà. Bando benga ya mwasi. Oui. Ya bisa fi wana ko za nyongo na lobi na libere ka nyaso. Na gunini. Somba ga wan chombo na so man chombo. Po santika itada mandako. Etindo ko ba demande so mona mbo. Si. Mais misous. Prétend patron ko bimazo tuna et puis vrai patron soka ya muto abengi na musala. Soka moni a regretaka. Oui. On doit lectionnaire. Pourquoi ça yo boy? Oui qui a fait? Yé mon patron de spectacle. Patron soka moni a leki azongi kende. Aventurier. Ako koto na compte ko li abana na musala sali. Ako futote. Sika boy. $100. Bo chale fufu. Faux patron. Mama na lo bana yo. Patron c'est pelaka mona batu. Po patron bakangela kia mona batu te. Patron mona batu na bureau na wapi. Siko vrai patron so mona kacha lopango na yo fele kela e. Po
on est sengolo quoi pire. Ako betela masolo muso elekena batuta lopango. Comment se mettre masolo bitumba balabala on dirait yebi patron. Yo so yebi ça. Tu ko comme longo ko pabiyaka sous lobby. Comme le roi jiki na ye. OK. Soko ya so seka. Atino ba question ko seka na suka 100. Et comme peut gender na yo. So tango ba boya ko mona afungola rapport ko misopelo ko kutana na pato katelanga ne fi. Ne fiske. Pebi ko siko pa nginda. Maman na personne. Non la sabino kura ki patron. Ngata ka ba patron. Maman ko me mangata patron to seka ne ba ka ki kapasha menga pa mbwala la. Non ko songo dimeka pona respect o sa patron. Na samte ka mbwala. Pas ça pensanga. Pona basini misa tuka o mbwala la. Maman na biso vérité. Na toi na bango avec ça ta. Et belé. Ko banga na tata comme député. Linzanza. Voilà là. Maman na ba no makamso kingoli china. Au mon arrange bo na kati moteur a fait oui. Azo peso ba coup d'état. Patron ezali le pan on va au côté senti que patron et c'est la monnaie nettoie mouké au senti que ada bah c'est compliqué la coste quand ordre et puis patron sur la compliqué quoi bimata la patron ta bloqué belé oye kota la patron aza simple mabimne loko moka monene ki te patron le fond faut patron linga concurrence na bato bisou muta concurrence futa bato mabe po broko maneti ye solo maman na te abino ki patron beaucoup de gens faux patron. On m'a dit que ba bêtise ba patron wana. Na mona ba bêtise à patron. Te ba bêtise à patron. Ba bêtise à patron. De ba pousser ba patron solo ba ticket bimisa ba bango. Après ba wali ko ba patron. Patron. C'est ça. Ma fan na yo. To ça musa to ça. To ça là. To ça là. Ouais, après si biso valeur to honorer. Oui. Et ouais abi bamba maman na kenda. Ya moni nga pelle masqué. Ouais na za sela na mbinja yo sakana ngaya. Yeba muto zo benga. C'est ça. Kotanga na bino mingi na ndima ngombe na soka bino pepe po na mona comportement na bino za na seko le kata ba voyo. Surtout ça. Batangi me eloko bazo pesa. Oya tanga akoma lokwa mutasambela makasi. Nyosa mona ka ba loi. Oya tanga taza na force nga double T le pekisi. C'est tout en faute. Atiki oleka. Omoni yuma matambo na code. Oui. Mbok ya omoni poto batambo na ba code bimana kwa mboka ba yuma. Poso ke boti Dubai omoni mo. Kala response là. Nyoso sa ko respect. Wani nga sa batiki lonzela. Ozo kama ndeni mukola respecter nga. Comment mutala kinga na mbonga pesa nga valeur. Loi ya vie. Ba bola nde basunga bango po bazanga. Teoka bango mawa na nyonso. Mais ana kongo batu babonga nde bamona ba bola zuwa. Koza mateo wapi? Ya solo ko. Yango moni bato soko chali motema odindi. Bako nyoko na ko benga. Na mbongo soka mutoki na yo soko ke pa mutongo okutana kancho ka oza kana mtape apesi yo nzoke loko te. C'est ça. Abengi so pas tricher le kumu na yo. Donc akabaka na été. Mana ebiso ba pataki sasa. Na ebite na abi contre moi. Na ebiso ba biographie na bango. Ngai ngoma so okutai na ngai ba ke na yebi yo. Na taka lokwa robo. Faux patron. Non so bandi makalo kana olala Ando le bibongo. Ah, ya ba place na mwana ko so nimba. Na fenta kama na mona ato le xale. Dimanga. Comme na tambo na muto za challenger. Ozo ko fini abengi biso betala bona kapasi atoke ba. Do benga na. Voilà, système. Atoke bena système pan ba pire. Junior, t'as patron. Moni pire. Après si na muke me ko c'est mon abi. Champs-Élysées patron. On comprend nga très bien. Oui. Lingara muta bongo. C'est Paris, patron. Ouais, yango otimbeli. Omoni alobate. Après si asenga libangate. Batu wana. So moni kaka. Omani faux. On a dit combien? 50 pour la libanga. Après ce que conseil, ce que vous avez vrai patron yambi le panaï. Au kama patron za simple boy. Moyen. Chemise mo fait ça les zaka, beli papa. Ozo mona penda que nous avons valorisé pe bino. Attention les kasana batemino boni bino. Bien. Ba bino déjà. Ozo kama ndina pesi biso valeur boye pa na ye. Ayebi valeur ya mutu pa le kana passe. Bisus akiti na mutu kakoti ba patron na ba oyem tabengi bino. Akiti aleki. Aleki. Tanga zo songa na chombo. Muso na patience c'est beaucoup tinda mwana le commissionnaire. Kendo ta soki papa azali. Alali to azana. Bwana mwana ketanga. Il dort. Il a dit de passer des mains. So bando tuno so makama so bando 55 kwa jalo kuta. Pourquoi tu es là oh? J'ai demandé l'argent, vous êtes venu me demander l'argent. Quand je suis venu à Djemba, c'est papa qui m'a appelé. Pour que je zing. Nga misala boite yo.
Nazoe bisayo. Musika misala boye. Beza na bana muso fandi pana bangoti okomo kama matona mutilo kwa makako. Mwana oyo kaka krikidi. Pousse là-bas, on sauter dans kiti no tibi. Yo moko madodo. O mitei ya moko malembe. Moi le koso na nga place comme singa. Mama. Nazolo bela yo. Nazolo baba na ko filmer. Kutana na mwana bo mesana kala. Oh bien kala bien. Lupango kiasika. E fan de libana baibaka. Bana baba ke papa zo honorer muto. Papa honorera muto. Oh ya mona ke pamba. Je te dis devant Dieu. Quand on a sa famille, qui est dans la bonga, on l'a comme on a cité to melango tolo, ozo sambwa. Makasi. Zalaka na ba camarade yo c'est mais boto ça n'a bien. On peut se ba kopa vie. Qui n'est pas mouton on peut se kopa te ya muke ma valoriser yo. Si. Qui n'est pas mouton a ebana sango ba banga kaye. Siko yo ki kuna tango ba moni okoti ba kanti lokwa o zaka na ngonyo siye mutape apesa yo. O kendo fanda kuna bien mutabe nso mais pas pesa kopa comme ko leka lekolo kwa mopaya. Apena sika si tukalo kwa kamwe yo. Tango ba tinyo so ba kiesi ko ngazo ngelo fale. Ba se bele pasta ba sala mama. E kala o leki kinga wo moni ke. Oyebinga kasi ko mama boni lichwa boye. Mwakasi. Nde batu balinga. Ngai te on abi. Ngage mama na yebi so valeur na nganja mbenda yebi. Makasi. Na yebi pesi na uta pesi to zoki. Makasi. Ba toto sanga na musala moko to kutana ko pepe sa bien. Oyebinga te so ko bengi ngo ba pona mbongo to na yo ka matia na yo ma. Pamba boy. Boniko. Vraiment. Ngana za objectif nzambe témoin ngande cop. Makasi nzambe témoin ngande cop oyebi pe. Obonga ninye kenana de cercle na mansimetier. Nesate. Moko na babola. Kolenga ngana ni. Ndako ni mfama ta somba kidisa bakunde na sima moko. Jamais. Et alors. Bon mengo ni yom tobetela ngotolo soka kufi ba mama. Nana Alexandre nzambe na zaki prêtre. Zamba limbisanga natalika ministre nde barisaki akufi na tesko na morgue nde bazusa patu ne batie pembe na passe pour na ndesko bagumbi baotie na kati lamba moko bazipiki fin wana titre nyonso na maye wo akomi mutu normal na ndako na bombe honneur nyonso ko yasima bakopesa valeur na nzoto ndenge ezalaki selo titre ntango bakokende kokundaka ntango bake bakitisi ma nyonso esila komi lokwa mobola neti mutu pa pamba memi bandeko na bano bazolela mutu akosala suivi atala matiti akata aza te vanité oyebake eloko te ere oza profite Amen. Tambola na dignité nzambe akopesa valeur akoagrewe partout akwesaka médaille te animoke piake lipa. C'est ça. Otika la kotambola na komba ba yaya po babonga mozaka nelo côté. Baze belé na koto kenda kuna bakomisa ko mwana musala. Na lobango tina lemba. Olemba o. Bongola linga ke pande kwa nyokole na misala moi côté baninga ba yebite tango kabilo $20 $10. Aye na poko ali bokete kana bar. Na tipa ya na ministre. Nzoka ndala ndaki pususi sima ya chantier. Na chantier. Na mabanga. Oketika mabayo yebi nombre te yo babika talango ebunga te. Zoba. Chia. Na obela yo. Azana mwana kola matinde talanda pusu. Yo ya na epoza pia kalanda pusu. Yo noko ya mwana kutu. Mawa. Azo gangela pe ba travailleur on dirait ba valoriser. Botamba no kiko za boyete. Na batata ba otinika ilumbila kolonde kwa tambola na moi boye. Bolole. Mateo, mabe. Oyoki. Yango ngai challenge. La makasi. Sika mana cha mutu na saki. Makasi. Na tela na conteneur. Ba kitsa na tela ba saki to mema na baninga. 10 000 francs motema kimia nzoto na ngande ndima kezui. Makasi. Sana kolala na sana créativité. Ozata na problème. Ni famille kingani musana ngana nzoto nange pesingali lipa. Challenge. Na kenda baba ndeko na memi bana na sali ba jemba. Mususu komona komo kimisa mwana tina lopangu. Mais les bandes papier qui respect ya Apollo à 6e classe. On a qui m'a na mwana le va jemba. On a joué beaucoup maman. Oncle vient encore demain. Attends, on que le tala bango mais mi bili mi balé le ko ko beta. Pour jouer rôle. Bana nde bazo côté c'est mon famille te. Ozoma ko bango moko ba kipo si yo bien te. Tango bana ba commencer pe na yo nde zo kabela ko ba ticket. Ils en rappellent pas ça confiance mingi na bana. Soko yego aujourd'hui j'ai amené des billes hein. Billy. Mukwe muka bandita. Yo ka pe kwa konda. Balinga ka yo mingi hein. Yo
bazokosa au moins te baza banda makila na nga famille donc on zo flatter bango na makashi boy mboka elele ba famille ya bibamba loka ba chambre ya madusu ba famille ya bibamba go tondi kisasa bolu ke la nzoto misala makasi bolonga na ba département oyo ko ba kinape bolingi via ko luka te ka ba mbongo bozwaka moyen mama nazo ba pona lembi na ko luka bolingi via ko luka te ayoki mama na décortiquer bino moyen makambo saka nango oya basi nde bandika kokanga kaka mingi basuki na bakonge oyebi surtout suki okotinde te bando fundi ko suki tinde ka lamba fufu soka fongoli kote balamba kamoni ka fufu ebela pusi konge nazonga kaka mercredi amoni mbimbi ya malonga ora suka na mbimbi akomokela bana osuwa kokatela bango fufu ebele boye te bakobeba bana nanga ya yo nini mama nazo bano polele oyebi bango penza wala pero timoni bango na madusu mama nazo bano makam na monaka so me ko sala ka une semaine abando beta bana bambata webi bango akoma mesana kocha boyete imo zo koma mama tikela ngana toka ndenge na lingi linza mbili ko mtasombela nga mama yo lokolo ko melatina ndimioso komi ngambo chela nga ndenge na yo akameza na Congo bazaka misu makasi ya kosala te meka kuta na problème to panzo sango ye oyebi bango penza kaka bana bakosa iko mema donc bazo mema bango na jalousie pourquoi maman na zoka koleka biso basala bango bongo mama bela yo meko kufa tani bakosunda ba mena matanga aza kuna moi zo kanza aza kina mama confiance ye yo kaka sala kuna ela siki oya pana ngati mama bana ebele batenga na balabala ba trahisa bango na batu batielaka confiance nazo peso conseil soko zo 100 francs verrouiller yo amen pastor on dimanga te sepelaka na bana na muke na malamu basanti na sengo wana soki oza te bakotika na affection mama alingaka biso tokola na union oyo ya kolakisaka bandeko kilikili kombele bandeko na betela ko lisolo te papa atiki bana na ye propre asi bandeko na mboka aye na bango atangisi bango bazwa misala bakomi na batitre papa meko kufa bana na bakino tala bandeko bekobengana bako mona so bazongisi bino bolamu ya papa na bino comme si bobongane papa bino bongaka va bango boleka bango or bango kozwana bango babongi na nzela papa bauti bamboka bazaki na venir te papa ina bona kisasa ndima kotsa bango classe bazui ba titre na ba chance ba wangani bakolo bana papa tala makambo na kisasa Congo ko bongaka na okite eza na ben crédit ba dossier ben crédit eza na Congo so ba pikoli même lumumba ba na kufa pamba pona bango moyen mana ba no makama mike te wala peno kundoli kwanza pambola amen pastor koyoka ayoka na tiaka makamo même bible kote yote ona lobaka même bible kote yote ko bwa nguna na onte mama temboka ndezo pesa nga minga te ko bwa tambola na nzela bana bazobima na ba prince ndele maternité toboki bana ba uti wapi kwa maternité 30 kemi bobimi wapi ni safi ni yefungwa mia boke mita na ekoli nini mama nanga Congo kapasi zokamba sangisa menipa ozo fande moto mituna me oji c'est dépasse na kapasi pasi makasi maman tim conscient que pas docteur longola nga miss na mona pasi tena tika la fin avec poko mwana bena kokate mama pasi ya Congo na yebisi yo pasi ya Congo soko tali ozoka na moko me finalement tozo kende wa ngai nanu mopaya na okapasi bongo bino batu boliaka mbongo ya mboka boko ba teke tokosa ngapo nanga schéma oui ponanga schéma robongisa Congo za pete baba ndana bazoluka kusala te oya kopesa Congo kimia na biloko akotika la kotanga na munoko lokwa roi biloko kaka nama social ba congolais ba kena ba mboka ba pa likola kolia so moni congolais na Gambie na Mozambique na Dubai partout likolia soki kolie kitika kana se ebele ba kozonga kimoyibe kokita yango moko logique ekosila place nzala eza des eaux de yaka muta nzala koma mafu betaka mutu ozana nzala tseka loko talaki a ofoketch nanu kutatali alongwa uteketch usika rezo koleka moni ya shikito kutelekio talongwa yo nzala oya tondi asekana makambo so ba tsaka ya bien moraliza
toke cop bakende cop ni kenge oui bangi banyoko l'esprit na bango koboya poso na zongi na kolia ata ngai te leki na nga sala kaso ba futie bakolanga oui mama na biso ateka lokwa vie za na sel mo koteka ne tokolia nde kali salaka OK pa batie biloko obo soki na toni so na lia biso te bakobeta nga na mama c'est ça lelo makambe ba tomboli makambo mususu batiki okopesa batu raison comment réclamation batu po bakoma lobi bozobe me bozotengela bango bandako bazano na nzala bakotonda te c'est ça comment on va la kocha ba bouding na ba kiti na ndako na ba couleur mais ça qui a pouvoir kocha la bana balia isati mozo chanda ko peinture po babanga na musika tata zoba moyen yoka makambo na loba sagesse penza pimela bana bakolia bilamba pimela bana ba classe kolia faut bombarder bango moi ça kokimaka libala jamais alors babano baliaka bien mobala za na venir c'est le bité ko simba vrai tata zo raso ya bana tata bango na chemise moko mais so batali masina bana bakam o mwana nae santé boy okuma tata esongi mena alikina tikwa kolemba bien penza nazo biso makama mike mama yango penza obi mwana pasa na mela ko pesa famille raison mwana ko betelo to la partie la kima mwana na muki opesa kai amen ako comparer ko na ba ministre mais bi ko za na niveau na été mais c'est on est ko kipa na yo papa solo yeyo ba papa tanga mobutu ba kusaka biso ba saka ba na 13 biso yeyo oui ba 13 14 salaire papa mabe mais tala ningi to kola biso tout a défend bon te protocole ba ya ba c'est université comment les autres simbaté mais botangi min ko le ka ba to kala kala mais le soir pas Lumumba na Mobutu na papa va fachi la plupart ba débrouilla papa bomboko parce qu'on a 6e akala ba saka lokumu siko lelo binyo tu baloria wa ko le ka so batinika na tanga na Louvain na tanga na Ava na tanga na Bordeaux ko tanga na ba Bordeaux Ava campus comment peso quoi na français ebele maele temte tonga mboka zonga na Bible Joseph atanga wapi na pesa station en Égypte David ekoni atangaka ba betele maboko ko le ka batutu boyeba nzamba pambola quoi goyoka ayoka merci en tout cas merci pasteur c'est ça la banane na batutu ka baninga biso capable en tout cas ba umela tu ba challenger et ça ba niveau nyonso ya 14e na fongola bino même akamba 1818 moyen na kote au Titanic ndenge kwa kina zaki te mena bi chemanyo nyonso tika boy pasteur banda yo teranga na ba ange na yebisi yo okomate na ko betele tura sima na ko betele solo na ko yebisa yo ya mai komone nani na baleki na ye ya sana ba yana baleki mai kaka na miso bi mama mai soko toki ndambo longolo tike na pota tika bo ozalia kangali kambo rappeler non rappeler ko base chalage tika boy na mate ata 100 millions simana kotia bino sina alola tangu nzamba zaka ye moka zata avasa ata ange moko mais ye na Yesu comment ça zaki na patience ko mikitisa me bomengo ya bango so batikela ye na kotia bino pourquoi yo kela sata zuwa te na lokumba pia avec na suko kokate kolonda ko kolonda et yo mamukili pa big sabat bayaka utayaka mwana nza chez bango zamba pambo do ayeba ka yeso kokate kata ka bomba ba dossier o merci pasteur, merci d'avoir balandi biso. Donc on prochainement. Bye. Capage TV. Capage TV.